site nini oyo site nini ko indi tozala kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi tozala na biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezali ben clair ezali auditete ezali hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit kokuta ngola na moi mi caps. Salut, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur www.Congo Elengi. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs ya Congo Elengi, surtout il y a émission Découvrons ensemble avec Lodi Diasuka. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour votre amour, une fois de plus encore pour votre patience parce que vous avez la patience, on n'a quand même pas calculer. Merci à vous tous qui nous soutenez aussi de loin, na ba prière, na ba matériel, na nyonso sala pour na biso. Merci là, je remercie Gracie Mbizi, la chanceuse. Merci à toi. Pourquoi pas à la grande équipe technique, équipe pour la jamais, équipe pour Vanta solo, équipe Moya Gaillard. Là je vois Mobile à Pembe Mika Bajin derrière la caméra. Pourquoi pas à la Tracy Melenga, l'âme magique à Montréal. Merci à toi. Merci Namino Touboulanda-Rabisso de partout. La mignonne de la presse Glory Dasuka Azana toujours pour vous faire du bien. Solo ensemble Nabino Kanenge les Kaka. Là je vois JP Maya à Paris. Pourquoi pas à Matou Idole, hein, mon vieux depuis la Suède. Merci Nabino tout. Vraiment. Il y a les héroïnes parce que Balobi invita Lelo aille vraiment makasi aille vraiment d'abord à un sengo poison le makambo vraiment ça la délivrance à Batu délivrance à Mboka. Là je vous présente celui qu'on appelle Papa Charles, hein? Papa Charles, Louo, vos yeux déjà, on a Mika, à l'Axibinoye, Papa Charles, Lélo, vraiment, comme d'habitude, d'être sur la Bino, vous êtes très satisfait, ce qui Papa Charles, Boyo Kapé, la surprise, amener Bino Lélo. Mais je vous signale déjà que si j'ai un Lélo et Zali, Tozolo Bela, et Ngaye, dans cette équipe, parce que ça a vraiment plaisir. Si j'ai Lélo Balobi, délivrance, solution, Yasuka. Et si Mami Namboka Nani, solution à Nini, Yamboka Congo. Vraiment, je dis rapidement bonjour Papa Char. Bonjour ma sœur Glody. Vraiment, bon nio. Na Ngolou, il y a esprit tout puissant. Son fils tout puissant, Papa Charles, a très très bien portant. Voilà. Nio a toujours une petite changer ba combo, er mon collant poussière, si quand au moment tout puissant. Tout puissant ma zembe, tout puissant ni, pour te tout puissant ça nzambe. Merci beaucoup. Yango tozoloba ezali kambo ya espace ya temps. Je pense que ondimaka que namboko ezali na président mo komonika savu malgré mon akayete me ondimaka Mobutu omona akayete po bobotami kala mingi te ondimaka Kabila ondimaka lelo ye komona lisusu Joseph ozondima yango. C'est-à-dire que Nzambe a travaillé un espace et temps. Même Yemoko, Yoka Bazo Benga d'Abraham de Jacob Bondimi, Babenge Shilo Bondimi, Babenge Jova Bondimi. C'est quoi Lelo? Tout puissant Babenga qui est révélé Israël dans la loi de Moïse. A révélé Israël na combo ya tout puissant, éternel tout puissant. Mais na Congo a révélé son fils. Alors mon fils, toi tu deviens tout puissant et moi que tu sers Nazali tout puissant cette fois. Qui est son fils? Son fils, c'est Papa Charles, maman. Vraiment. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir. On a bien notre Bozolanda. Papa Charles, tu as vraiment un sujet l'auto débattre et le mot pour babi sujet les a tellement marqué. Il s'est nous.
pourquoi si j'ai wana mboka Congo ils ont un problème ni poto que na solution suka. Merci, je pense les kambo ya mboka na biso eza les kambo ya même bandinzi bayibi ke Congo a un problème. Même bangungi. Même bangungi à Congo. Vraiment. Baza na besoin de délivrance. Bayibi ke na Congo ça ne va pas. Ma sœur, problème ya Congo et l'équipe même ba passi oyo ba yuda ba kendo mon en Égypte. Problème ya Congo. C'est-à-dire Congo a un problème. Problème ya liboso ya makasi ya Congo. Ezali non respect ya mandat. Wana problème ya makasi. Parce que babongisa likambo ya maponami pona Congolais nyonso oyo aza na mayele acha mayele na ye en exercice pona ko sauver Congo. Alors na Congo sans compter bamboka pe ya de gauche à droite ba voisins partout oyo tozobenga Afrique toza na problème ya non respect ya mandat. C'est-à-dire que tolingi totambwisa Congo ndenge batambwisaka ba famille, tolingi totambwisa Congo ndenge batambwisaka ma sœur. C'est-à-dire que Nzambe tango apesi biso mabele ya Congo, Congolais nyonso azali mokonzi na mboka Congo. Et aza na droit ya kokoma esika o Nzambe abongiseli. Alors non respect ya mandat na kati ya mboka Congo et memi ba problème ebele. Et memi insécurité. Et memi crise. Et memi nzala. Et memi injustice. Vraiment, si je comprends bien, le vrai problème est non respect à mandat. Il y a un problème il y a makasi na mboka Congo. Simbi wana pona nini? Parce que Nzambe a représenté na senamoy na ba puissance ebele mais na zali ko tanga quelques puissances, je crois 4. Nzambe a représenté sur la terre na bato ya molimo. Ba corps spirituel batinda minaye lokola tout puissant papa Charles aza représenté na sena moi na baroi bato ya politique baroi bango mokonde lelo bakonza mokili bakomisi politique bo satana menzambe ya pona bango soki olandi histoire azalaka représenté na ba savant bato ya mayele intellectuel azalaka pe représenté na justice ya mboka pena ba militaire ya mboka. Alors na tambiso toza lelo na tango akala ezalaki mitindo nyonso ezoye pa ya prophète ndeko kite pa ya roi. Alors na mayele ya mokili ba renverser yango oyoka kabalobaka état laïque eye ko sala ke politique azubo konzinyonso komi ko konzana bato molimo. Malheureusement akonzaka penda bato molimo te akonzaka bato a religion biso penda nete biso bato molimo moya konza biso te akonzaka mi bato a religion politique akomi ko konza nyonso mbongo ya moto nyonso komi na maboko ya politique kolia ya moto nyonso komi na maboko ya politique nde lelo politique azomema ngambo. Alors na bamboka oyo tobengaka ba pays développé bayokana balobi soki Obama ozwi mandat ya liboso toza na mandat ya mibale oleki okosala ya misato te. Quel que soit makasi Obama a kokité ko influencer des militaires pour menacer les Américains bako chai maboko et comme na ngambo na biso alors na ngambo na biso e baby nde banani bakotisi mobulu wana nyonso bandeko na biso ya politique y compris na religion na kati mais bokonzi ya politique ya Congo na Afrique nde baby si makamnyons nde babuki mesanga ni Nzambe nde ba problème ekoti nde non respect wana ezomema ba problème nyons na kati ya mboka ezo sala ke soki moto akomo mokonzi akangi ba mbongo nyons alingi te yozala na mbongo azomona koko ya ko combattre nde tozoloba ke non respect wana nde zokotsa mobulu nyonso na kati siko na mboka Congo apesa pe bato ba respecter pété mandat pona yo bazali de konangai ozoto nanga penga motona lokola oza ennemi ya Congo to na ennemi te na tout na pote bato ba informer ba pona problème ngo ba source likambango banani balinko tika te mandat bato na bino metuna te mais oza congolaise na liana iboza congolaise Poani yo répondre sunganga na répondre oza zo dépend tenga za congolaise ou pas yo répondre ka merci c'est-à-dire tangu nazoloba mwana nyonso na kati ya ndako soki papa azana moyen te basantaka soki papa azobela basantaka soki mama pe azobela bana na kati ya ndako basantaka ngo boko bima libanda bana moso bazosakana mais mwana wana komoni avandi ka zo réfléchir makambo eza na kati na ndako na bango c'est-à-dire ndako na biso eza ya kobela
ndako na biso de Congo. Ndako na biso Congo, mabele na biso Congo. Na yebisaka ba ndeko na Congo pauvre cause la te. Na ndenge nzambe alingela Congo. Ba travailler na biso cause la ba chinois na ba libanais na bendien. Mais bendien ba komba patron na biso à cause de la politique ya mabe. C'est à mabe pour votre mandat. Na ina yeba dans le mandat wana. Oui, o tiko tunanga question moko. Olobi ba Damboka Congo pe ba nan batika ka mandat oui. Oyebi bango. Présidence ya Congo etika ka mandat. Eh bien côté présidence ya Congo etika ka mandat. Ba gouverneur ya Congo batika ka mandat mbala liboso. Ba gouverneur o bazali en place lelo basali ba mandat boni. Aussi au monango ba gouverneur o bazana Kinshasa lelo basali ba mandat boni. Ba votaki bango na lolenge nini po bazala le sous gouverneur. Politique ya kopola, politique ya mabe. On a le vrai problème. Les photos kende mena na ko yeba siko na ngonga o solution suka. Mais éviter que tu na élection. Comment on va voir politique? C'est comme si l'élection c'est l'équipe ba on bazaka katondeni. Yo za na vision ke ba rozala katondeni bien bosolana ba mbio yebi makambango. Faut to na élection. Comment on déjà avance avant que makambo salam. Merci tozana ko sunga bino en tant que bato molimo na Congo na tango na biso. Tango lebi na tango na biso. Na suis banda tango ya ndeko Mobutu na tango na biso na longoli tango bandeko Lumumba banda tango ndeko Mobutu élection na salimate élection na Congo salimate banda salimate 2006 na 2000 combien 11 na lobby élection salimate ndeni na kati élection eza na eloko moko ya motuya oyo esengeli kamba ba élection za justice. Monde bandeko na biso bafandi ndeko Mika ndeko Chalan ndeko Tracy soki to yokani na yo awa ke tozali kopona moto moko akamba biso tozwi mibale biso même sous to kovanda ba pesi biso ba papier to voter soki to voter ndeko challenge papa batangi challenge boy ndenge ndeko Obama aleka c'est-à-dire ndenge ndeko Obama azwa bokonzi na ye même si mondele ba raciste wana ba boy ekosimba te. Mais na Congo banda tango Mobutu élection na salimate olobi tozana okene élection masse na zepso comme moto molimo na mokili ya molimo batika linan ko laksa biso élection te na lobango na ba émission mosusu mais soki élection ko salme ekozalaka élection ya apparence. Mais Congo tozana besoin d'un Congo tout puissant tozana besoin ya élection ya solo oyo nzambe ya poni azwa bokonzi. Mais jusque là élection et salimate banani yango ba organiser élection olingo lo ba seni na sei banani ba organiser ka élection eza abe na pasteur bato ba organiser ka élection sinon ba ko tabe bato milimo on a élection et salama to. Mais pasteur n'est pas un sauveur, abbé n'est pas un sauveur, bato ba organiser ka élection crédible ezala ka ba sauveur ya mboka wana. C'est-à-dire bato baza prêt ya koboya corruption boko futa bango na mosala basali baboy corruption bato bako banga manduki te pe bako bimisa kombo ya mutu oyo azwi na kati ya élection ba sauver na ba défenseur de ba organiser ka élection c'est ko yo ko yefsa ndani organiser ki élection bato ba organiser ba élection bakoma ba riche c'est ko bakomi ba riche na voix nini yo organiser élection na quelques jours komi riche na voix nini. Voilà problème tozanango. Maintenant lokola Congo nzambe ya lobby politique et boy. Nzambe ya lobby ba pasteur élevé ba boy. Nzambe ya lobby ba soda ba boy. Ba lobby biso ndia watozo kende na solution en souka. Vraiment, là je salue Freddy Akimbe, salut à toi Balobi, Freddy Akimbe, le gars ma chérie. Vraiment merci, ça continue toujours avec Papa Charles. Papa Charles, solution ya Congo. Ya souka, dernière solution. Donc on a pena vraiment. Babi solution ya souka. Ils ont souffle donc monter melingue kata. Donc, solution à souka, Papa Charles. Omoni, ma commune lobby, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oyoka sango ya volcan. Volcan azalagana se ya mabele kangiye. Bokoya pe bato bon nyati. Mais soki ngonga ya volcan ekoki, étouffement elekani, mabele ye moko wa liberaka. Mabele ye moko wa pasukaka. Comment on a volcan salenini abimi. C'est-à-dire délivrance pe ya bato eza bongo. Tala Israël na mboka Égypte ba kangi bango en otage. Na pharaon ayaki kolanda après ba Joseph.
donc bazoloba ke latisi bango ba charge ya koleka konyokola bango e basatanda te ndenge lelo bakongole bazosatendre te ke Congo ekozwa délivrance parce que baposte clé nyonso eza na maboko ya baadversaire ya benemi ya nzambe pe ya benemi ya mboka Congo ndenge esalemaki mpe na bana Israël mais nzambe a trouvé solution Israël babima c'est-à-dire biso ndenge tozali awa na Congo ba professeur ya mayele bazali ba échoué ba généraux bazali ya makasi ba commando ba échoué ba kondia lolenge nyonso na bantibal ba échoué ba sage ba échoué ba chef coutumier na l'année chef coutumier mosozo zolo ba que les églises de réveil doivent se soumettre na coutume olia bondela na mboka ke do bitumana église de réveil na coutume ba chef coutumier ba échoué alors mon kila molimo ezu charge bango moko et bazwa ki charge à Israël pendant beaucoup de temps nde nyonso tozali koloba solution ya suka pour que mutu amayele oyo azana clé oyo azana poste songolo oyo azomona lokola kotika la éternel na lobaka que riche andimaka te kako koma pauvre pauvre pe andimaka te kako koma riche mutu aza élevé te andimaka te kako koma élevé mutu azana biloko kolia andimaka te kako lala nzala mais makamone ko salima na mboka oyo ezana ba plus grand riche obino boye bazo comme ba plus grand pauvre soki ba yoki mongongo nzambe te ba se repentir ba luka ba sauver ba yebisa bango nini bakosala po Congo eza mboka ya nzambe explosion tozana kokene na explosion totale makambo yo volcan asala kana se ya mabele ezo salima kati ya mboka oyo mokili ya molimo aussi est engagé armée na ye na manduki na ye eza ne loko monko ekosalema awa et pour te dire na ngonga oyo solution ya suka ya mboka Congo nzambe abongisi yango na maboka peuple na maboka peuple comment ba politicien li sauté qui est ce politicien na ngonga oyo boyebi ya ko sauver Congo azate bato bazé lever na minute na mboka Congo ezala ba musicien bato à théâtre ba pasteur baliaka mbongo na bango na en coulisses qui est prêt de donner sa vie pour le Congo alors mokila molimo est décidé concentré makasi na ye ba so injecter ngo na peuple c'est-à-dire ça na l'esprit baza déjà na kati ya Kinshasa partout bazo kotsa ngo na peuple alors soki basali nokité explosion totale vraiment voilà. Mais comment peuple akoki ko sala comme ça pour solution sur question même maboko na suko même si ba pesi mutongo munduki ayebine ko tirer te monte que ça n'a rien à voir solution sur question même lo peuple ko sala nini peuple ko kende wapi pour solution ezwama mutuno so solution eza et pas esprit tout puissant les lions créateurs du Congo ndazali ko kitisa yango na nani pardon nani esprit tout puissant c'est lui le créateur du Congo oyo tozali ko annoncer bino c'est-à-dire tala Israël a kangami na bandeli na Exode chapitre 3 verset 7 esprit créateur ya Israël azoloba ke na yoki kolela ya bana Israël na ponio Moïse kende tozana koloba awa ndenge Moïse akende liboso ya Pharaon pe liboso ya peuple balandi Pharaon alandi émission na yo Pharaon akolanda yango to ba Pharaon bakolanda yango pe peuple congolais pe bakosala ni bazolanda yango c'est-à-dire que ba Pharaon ba yebake ngonge beta et beti lisusu pour que ba libérer mboka ba se repentir bango bako se repentir ba biki na kati ya mboka ba o bakoboya bakokoma ba exilé ndenge batindaka bato na exil voilà eloko na ko bon par rapport à la église molimo ezaka magie ezaka kisi oui boza be esprit moko ya mabe boza contact na ba bilima ba bisimbi ba nini église molimo existera te église ya molimo oui esalini existera te boza bino batakisi boza en vrai dit boza bandoki kindoki ezali parce que molimo mabe ya satana pe ezali molimo malamu ya nzambe ezali oyo azolobela yo azana ngambo ya molimo ya nzambe parce que molimo mabe je ne pense pas que nakoya ko benga ye plus grand que tous ou esprit tout puissant mbaloba na bango nini babi mana komba ba Jésus banani mais bango bino non so église molimo na tuna welo komoko yo si omona moto mabe akende ko bondela bato malamu balobi na Messi tango aza na Israël balobi aza na molimo wa Belzebul alobi bino bosi bomona Belzebul abenga na Belzebul c'est-à-dire l'homme est-il papa Charles Azali
na ye naza na milimo mabe na banda lisuko bondela bato oyo baza na milimo malamba lia te si bato ya milimo mabe ezali ba oyo balingi Congo ekufa etikala boy ba prophète ya malheur ba pasteur ya lokuta ba o ba flataka bokonzi ya mokili olia koyebisa bakonzi ke bobika pe bo se repentir mboka bajeraka ngo boyete baso flatter ba nde milimo mabe po bato ba souffrir et biso bato zali koya intérêt général mutu nyonso akoma libre mutu nyonso se retrouver na mabele nzambe atira ye otraité biso leso na milimo mabe kindoki wana babenga bino ba église ya milimo boza bandoki nazali te mutu ya makambo zolo ba wana ba église ya milimo nayebi yango pete faut tangelanga ko kombo ya ba église wana nazali homme spirituel nazokamba ordre spirituel na molimo spirituellement na molimo nazokamba ordre spirituel ainsi dit l'esprit kuna pona orienter bato vers le droit chemin et surtout pour un Congo tout puissant. C'est-à-dire bato wana milimo mabe babongwana. C'est que je peux dire. Bato ya milimo mabe basala nini babongwana. Bato ya église babongwana. Bato politique pe babongwana pour un Congo tout puissant. Et kozala nango tinate atoza na manduki. Ke nazo vanda wa na kangi Congo naza na manduki na kosala boye te mama eza na ngonga manduki babetaka pe bimaka te manduki elembi. Manduki ozomona moto nde asalango manduki ozomona moto pa koyi kwampeche yango manduki matière basala manduki mokili ya nzambe nde ekela yango soki ngonga ya nzambe ebeti makasa pharaon esala elote c'est-à-dire oyo eza ngonga peuple congolais nyonso ayebake bisika azali aza prêt ya ko sauver Congo voilà. Voilà, peuple congolais nyonso ayebake sika azali aza prêt ya ko sauver peuple Congo ya ko sauver Congo. Congo. Solution suka etikala maboko ya peuple. Voilà. Ezali sona ba opposante, tala ba opposante ba yokisi biso so ba miso ba komo démissionner. Siko ba benge bango pe bata molimo ba komo démissionner. Nani yango ayebsaki yo polo ba makambo sala ki lelo okoma ko se contredire. C'est-à-dire ma sœur ngonga ya Congo ebeti. Oya ko boya awala disqualifier. Voilà. Prophète Gikanga na sur koza branché aux Olanda masolo ndenge ezokende. Papa toromi vraiment ko chuter. Oui. Mais avant to kabwana yebisepso nanu dernier mot na yo bato nyonso balandi yo par rapport ya mboka Congo na souci na yo mboka Congo ekoma wapi ekoma ndenge ni. Mosala nazana ko sala c'est pour un Congo tout puissant. Avec un peuple tout puissant, avec un esprit créateur tout puissant. C'est-à-dire que Ekoma Penza, tout puissant Glody, tout puissant Tracy, tout puissant Challenge, tout puissant Papa Charles. Ba oba ko comprendre les kamamoli mote ba oh ya komi nzambe ba tuna pe Yesu. Yo komi nzambe mwana na nzambe alobi me ba koko na bino Moïse balobaki na ye que je te fais Dieu devant Pharaon. Kokonabino David Bozokumisa aloba ne savez-vous pas que vous êtes des dieux yo comme nzambe Papa Charles alobi il est tout puissant non égal à l'esprit tout puissant mais en tant que fils il y a un esprit tout puissant que moi je sers c'est-à-dire to ça bandeko que mokeli ya mboka Congo azoka motema pasi ndenga yoka ki na tangwa Noé alobi me na keli bato baboyi ko yokela ngai abeti simbula bato bakufi Sodome aboyi ko yokela ngai atumbi Sodome na moto azo yoka pasi akela Congo kitoko achabozwi na Congo aloba ba Congolais bakumisaka ngai meto yeko zwa bato oyo pe nzambe yakela me ba yeko pona nzela satana misala égoïsme y injustice y insécurité ya konyoko la bato balobi to détruire Congo nde alobi na munoko basali na ye ngonga ebeti mutu wa mayele akanga frein kolakisa kipomba te parce que na mona mokonzi moko ba bomai na kati ya mboko mais sika esiko ba présenter ke ba bomai soki eza solo soki ya lokuta bantura yango na ba char de combat siko arme ya mokeo ba bomela ke kota ki ndenge nini eleki ba char de combat ke ko beta ezaka confusion na mokili koko nanga Kadhafi mutu wa makasi koleka ba minimiser ye nde souci ya Papa Charles lelo ezali ke ba Congolais na ba konjo yo Tobika parce que ma sœur tozana ko kendena ndenge balobaka les résultats ont été catastrophiques position tozo kendele za catastrophique nazo biso ke soki makambo esalimi na mboka oyo cortège koleka te
or ministre alinga lokumu so cortège elekite ako vivre ndenge nini alors na nyonso bakita ballon na se mayele esala bamona bato ya mayele koleka bavanda babongisa ba respecter temps basala passe na temps na mosusu alors makambo eleka na kimia au lieu que explosion esala parce que to donc ndenge tozana kokende eza kutu teke baotinda batke sala boy te puissance ya mopepe moko et ko saisir mutu nyonso bisika azali et makambo ekozala catastrophique pour un Congo tout puissant. Voilà. Alors bongo biso to boy, biso to lingi, Michel alobi na Akab. Kokende bitumba to kokufa. Akab alobi okanga yibo cha yekuna. Bakange akei Akab akufi. Boyo ke la mongongo na biso, boyo ke la biso. Et na sengi na bande konyonso ba Olanda biso. Peuple congolais. Nazana kosala bémission awa na ba TV ya Kinshasa surtout na mboka na Kinshasa Congo Kinshasa phénomène miracle au monde awa mutu ba bimisi be biloko pana pe salamaka yo dernier livre ba na sorte wana. Merci ma sœur, délivrance est allure réelle, miracle est allure réelle, mais na kati ezana miracle mibale. Ezana miracle zo na nzela molili, ezana miracle zo na nzela ya foi na yo et pas ya Nzambe. Alors ngai nazondima ba miracle ya guérison, délivrance moto atamboli, ce que ça voit ya Nzambe félicitations. Même mutonyoka bimi na nzoto ça va. Ce que ça voit ya Nzambe na bon esprit saint félicitations, mais ce que ça fabriqué moto na ko zo et Nzambe za peut capable de bimisa pe ligorodo na nzoto mutu. Mais qui est Dieu que j'appelle l'esprit tout puissant? Yondo zano roza ligorodo va ino palaise. Yoka nazo répondre yo mama. Biso to zana pona bino. D'accord. Bo bunga te. Nazolo banasi ba capacité ya Nzambe. Il est capable ya kofongola fleuve bato baleka oyoka yango. Capable ya kobetisa mbula ya moto. C'est-à-dire c'est un dieu mystique, na benga un dieu mystique. Alors natangu kadia mpemba pe akiti ayepe na ba miracle na ye. Mais molimo mabe nyoka crocodile à cause de la nakati ya nzoto wa moto na niveau nga na yebeli tamso batono bazana niveau mosusu soki azobima akobima spirituellement. OK na niveau nga na yebeli mais tamso na niveau bandeko wana ba koma na stade mosusu po ciel les ana ba stade qui a kotati na 3e ciel Paul mais tamso nga na za na 7e bango ba doubler na 8e. OK alors soki za ya Nzambe normal so za ya Nzambe te mabe mais miracle makasi fortuna oyo tozozela nde yango tozana ngo besoin pour mutu akozwa guérison nga ayeboye insécurité loko kolieza te azongeli maladie aye mboka solo poubelle na kati ya mboka azongeli maladie miracle ya makasi ozo salima na nzela ya tout puissant papa Charles délivrance ya Congo voilà yango wana pour un Congo tout puissant. Pour un Congo tout puissant. Vraiment merci. Merci à Sema Mayasi, grand-père chéri depuis Paris. Sema Mayasi, de gros bisous à toi. Papa Charles, 2 versets bibliques. On a rubrique na émission Oyo connaissance sur la Bible, o édifier peuple de Dieu, Oyo balandio. Avant n'appeler ça 2 versets bibliques. Oui. Faut n'appeler ça nanu 2 versets ya ngai moko. Yo mo posa ba verset non. Hôtel nga makambo yindi na plateau. Révélation. Wow. Comment bozo croire na ba verset biblique ya Israël? Oh. Il y a Rome, mais vous lisez le verset biblique original. Bible déjà si la Bible déjà ba salama ça comment créer sous Bible. Yango nazolanda na ipselo comme kitoko nazo sepela maser nzambe apambola yo. Amen. Oyebi bato mokili nde babambela bino kombo ya chrétien. Motinda mi nzambe apesa bato kombo ya chrétien te. Babambela bino na kombo église. Motinda mi bato apesa bato kombo église te. Toko développer yango mikolezo ya. Voilà. Verset ya linga yo nazo pesa ya liboso ezali. Donc les lots aux verset biblique te. Ya papa Charles Kaka. Merci. Okay. Verset biblique o nazo pesa ya liboso. Peuple congolais bana nzambe nyonso eloko te na ngonga o ya kolia ezanga. Mais ya koloba pe ya kobunda pour un Congo tout puissant ezanga te. Verset biblique ya mibale o nazali kopesa. O ya zana mato ya koyoka ayoka. O ya koyoka te aoke na lifelo. Lifelo bino boyoka na sango. Voilà ba verset biblique oyo ngai na woti kopesa. Mais ma sœur, faut na pesa pe verset biblique oyo lobi na boy kopesa te o ya. Te lelo tozwana wana tema eza yo moko ça va.
Que celui qui se suit encore. Et que celui qui se sanctifie davantage. On a besoin important pour oui, que celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie davantage. Mais salaire est dans ma esprit tout puissant. On est allé dans Apocalypse 22 à partir de 11 à 14. Le cas il est versé dans 11, 12, 13 à 14. Voilà ma sœur. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission qui a fait plaisir à Pablo Maninza, l'ingénieur de tous les ingénieurs, mon oncle depuis Londres. Merci Papa Charles, quelques remerciements et puis au PC, contact nayo na bandeko tout balandio de partout parce que tu as suivi tellement monde entier. Numéro de contact et puis remerciements nayo. Non, remerciement ezali na Congo Elengi. Voilà. Congo Elengi ezali prophétie, il faut boyeba. Pe patron ya Congo Elengi alanda. Pe a soutenir. Grâce Mizi. Papa Charles a soutenir. Congo Elengi eza prophétie. Oyo ezali kokota na kati ya Congo tout puissant. C'est un lobby Congo elengi. C'est-à-dire kolia kitoko, sécurité kitoko, bakonzi bazoto sa mandat na ye kokia longwe elengi ya Congo. Wow. Élection moko sans injustice. Wow. Elengi ya Congo. Voilà. Alors wana eza prophétie bozo bunda pona Congo elengi tokota. Lokola to continent il faut frapper fort pour tokota na Congo elengi. Do bambote na ngai na Congo elengi. Bambote na ngai na peuple congolais nyonso. Oya kolanda biso ezala oya kolinga ngai te, ezala oya kolinga ngai. Mbote na ngai lisusu nazo pesa na bakonjo bakoyoka pe bakovanda tie longi na sala bia makamwa na mobali alobi eza ya solo ata mwa makanti mabe ko zala to sala yebo me bandimi quand même eza ya solo na pesi bango mbote ba bako se repentir e ba mbote mosusu na ndeko challenge na ndeko na bisomika na ndeko Tracy pe na yoka ki ndeko lobi Freddy Akimelo basi mbote na biso na ndeko elongi bana basi e pa na yo moko e mbote ya ebele na ba enjeu ba se préparer ba bonde la Congo surtout banzoi pour bazana mosala makasi na pesi bango mbote esprit tout puissant yekuto mbote te mais yaye gloire honneur louange adoration puissance et la force. Voilà, va contact na yo. Merci beaucoup tozali na 00243 990 75 46 77 00243 89 83 77 536 ainsi dit esprit @yahoo.fr kunezali mail na biso. Esprit ainsi dit, ezali Facebook, il y a Papa Charles et l'ombe à Pambola. Merci. Ok, c'en est fini pour aujourd'hui. Je remercie la grande équipe technique qui m'ont tenu compagnie. Là, je vois Mika Badjinde derrière la caméra. Pourquoi pas à Tracy Mbelenga, Montréal, la même magique. Merci. Merci à Sema Mayasi, prophète Guy Kanga. Merci à Matou Idole, pourquoi pas à toi JP Maya depuis Paris. Pour aujourd'hui, la mignon de la presse, vraiment na souka, beau souffrir kaka, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Sans oublier ma maman chérie, maman Moboti, maman Tobela, pourquoi pas à papa Diasuka depuis Paris, mon papa que j'aime bien. Merci à la grande famille Bella, pourquoi pas à la famille Diasuka, je vous aime beaucoup. Et quant à moi, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Congo Elengi ko fiba bonbon. Grâce Mizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cibles sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko